Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokoyebisa bino bamakambo oyo ezali koleka na mboka na biso RDC. Tokobanda na sango oyo ndenge nini gouvernement auti ko refoulé 40 étrangers oyo bazalaki na kati na mboka na biso na ndenge ya situation irrégulière pe bavandi kuna na mboka na biso yango ete gouvernement na nzela ya bakonzi ya sécurité bakangaki bapaya wana nyonso pe bazongisaki bango na mboka na bango pe mpona kolakisa ete mboka na biso tokomi pe komeka kotombwama mwa moke moke mpona kometre mwa ordre. Tomonaki ete na mboka na biso ekomaki ete soki mopaya ye ata aza na visa te avandi pe akomi kodondwa kotombola mapeka pe koluka pe komatela bana ya mboka. Kasi lelo oyo bakonzi ya Congo balakisi ete Congolais pe na kati na mboka na ye azali moto oyo akoki kopesa mibeko pe meme epai ya bapaya oyo basilaki kozwa pouvoir oyo bapesaka bango depuis 32 ans. Mopaya azali koloba liloba koleka mwana mboka, mopaya azali kogangela mwana mboka, mopaya azali kotinda mwana mboka pe mopaya azali konyokola mwana mboka. Pe tomonaki yango bandeko ndenge nini na bata oyo elekaki ndenge balibane bamonisaka biso pasi na kati ya Congo. Yo nani yango na tango wana ya ex-Zaire yo simba libane na nzoto. Libane akomaki lokola ete bango nde bana ya mboka biso nde toyeba paya na kati na Congo. Tango wana ex-Zaire na banzi ete bato mingi bayebi yango makambo ngai nazali koloba. Melelo oyo Joseph Kabila Kabange elonge na gouvernement na ye balingi balakisa biso pe ete bapaya wana oyo biso tobandaki kobanga, bapaya wana oyo babandaki kogangela biso na kati ya mboka na biso moko bazali bato oyo pe biso pe ba peuple tozali na liloba ya koloba pe kotia bango na esika na bango. Pe bapaya yango tango bazali kosala n'importe quoi na kati na mboka na biso bandeko bazalaki ata pe na ba séjour ya malonga te kasi bavandi kaka boye moto pe akotuna bango azalaki te. Mais lelo oyo bakomi kolandela bango tala ndenge bakomi kolokota bango lokola bambinzo. Yango ite bandeko babolingo tozali kobetela bakonzi ya mboka na biso RDC maboko makasi po ete makambo bazali kosala. En tout cas tondimaka teke un jour peuple congolais akozwa valeur na ye oyo azalaka na yango po ete biso na 32 ans oyo elekaki bapesaka biso kaka nde likanisi ete ya komona ete peuple congolais il faut azala mowumbu ya mopaya soki aye na Congo il faut peuple congolais amitika na makambo nyonso alors que mopaya yango pe ntango aye na kati na Congo séjour ya malonga eza te akomi konyokola bapeuple congolais balibanais bazali koya na Congo bakomi
kolalalala na bamama ya na kati na Congo bakomi kobotisa bango bakipaka mpe bana yango te bana yango bakomi kotelengana donc étranger azalaki kosala n'importe quoi na kati ya Congo. Mais lelo oyo Joseph Kabila Kabange elongo na gouvernement na ye bazali kotalisa biso ete Congolais pe azali na valeur na kati na mboka na ye. Tala ba makambo lelo ezali kosalama na kati na Congo bandeko. Pomo na yango na moment ya 32 ans ezalaka pasi. Ezalaka pasi bandeko. Po ete na moment ya 32 ans bandeko. On dirait ba Libanais ona bazalaka na circuit basi ba yebanaka. Soki ndeko na bango moko awiti Liban ye eloko ya liboso bazali kosala nini? Okomona bakomema ndeko na bango wana epai ya représentant ya ba Libanais. Représentant ya ba Libanais wana azalaki moto oyo azalaki na kati ya circuit oyo déjà ba généraux nyonso bayebaki ye. Azalaki pe moto ya mbongo intouchable bandeko. Soki meki ko chas ko luka likambo na Libanais wana ezali lokola oluki likambo na Njimbi oluki likambo na Baramoto bango mibale wana bango nde mutu bakotala makambo na yo. Mais nzoka nde tozalaki koyeba teke tozalaki koboma mboka na biso sans le savoir. Ezalaki soki Libanais ye ntango bakomema Libanais ne pe représentant na bango wana asali to ayebisi déjà Baramoto na Njimbi ke non ezali na ndeko na biso moko Libanais ye awa boye allez bazui séjour bapesi ye avandi na ye soki mpe aza na séjour te batiki ye kaka bongo moto mpe akotuna ye azali te bandeko. Tomona ndenge babeta bakongolais mosusu fimbu un Libanais na kati ya Congo na tango ya ex-Zaïre aza kotutola Congolais fimbu na bazi makambo nazali koloba ngai mama Rosalie na betelaka bino lisolo ndenge Libanais moko azalaki kobeta Congolais na moi makasi pe asisi kobeta ye apesi ordre basoldat baye bazuye pe bakei na ye mwana ya mboka na kati ya mboka alors que un Congolais na kati ya Liban koki kosala eloko wana ezalaki na tango nini na tango ya deuxième république pe bato makambo nga nazali koloba bato bayebi yango malamu makambo nini ba Libanais basalaka na moma wana Libanais azalaka intouchable soki omeki kosimba Libanais yebaka ete service ya sécurité ekoyela yo pe ntango mosusu pe balimwisi yo. Mais na tango wana bayebaki importance ya mwana mboka te na tango wana bazalaki kozwa ba peuple lokola banyama lelo bamoni baye na poto pasi ya poto ebeti bango baye kobimisa système o mwana mboka bana ya mboka ngo bo négliger bango pendant 32 ans ba mosusu kutu batata mosusu bakota na se ya mabele pona ba souci ba mbongo emonanaka te ate bandeko. Soki lelo totali ndenge bato lelo bazali koganga pe koloba na poto te baza penza misu makasi o ndenge balobaka misu makasi ndoki te po bamakambo basala bato vraiment tozokamwa penza bacourage oyo bazali na yango oyo ezali kindoki makambo baza kosala eza kindoki bango kutu bazali bato mokoko bavanda baobserve batalaka bango kutu bazali bato ke lelo bakoki koloba ete bon tosalaki mabe tozwa sikoyo mayele toza nango tokende kopesa baide bango bazali kolinga kokontinue kaka mabe na mabe ntango bato bazali koluka pe na kati na Congo bango bazali kaka na ide ete non tokende tosala bitumba toboma bato basala makambo kaka ya mabe bandeko ntango mosusu bakoloba ete mama Rosalie alobi makambo oyo ndenge bakonzi ya Congo barefule bapaya azwi yango wapi na ntango na kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso nano babilili tomona ndenge bakonzi ya Congo bauti ko refule lisusu 40 étrangers oyo bazalaki na situation irrégulière kuna na mboka na biso RDC s'il vous plaît. Après refoulement il y a monsieur Gassan oyo azalaki bisomba awa na République démocratique du Congo lobby dimanche à partir ya ba 14h ba refoulaki lisusu deux Philippiens bango bazalaki na séjour irrégulier pe bazalaki na visa non conforme chinois oyo bozali komona asali 10 mois na prison bakangaki na vol ya Ethiopia
eloko nini azalaki nango na maboko stock ya baivoire oyo adeklaraki te ntango bandeko ya service ya DGM bakoyi na ye bakangi afandi na prison tala lelo oyo bazali kobimisa na mabele ya République démocratique du Congo na vol ya 2h du matin à Air Maroc botala groupe ya bato oyo tala bilongi bien groupe ya 42 Guinéens 6 Sénégalais 3 Burkinabé na Malien moko oyo bafandaka awa sans mikanda bakota na nenga mayuya pe bakangai bango na nzela ya Angola bazosala immigration clandestine bato ya baservice bakangi bango pe bango yoyo bazozonga po ordre esengeli eza na République démocratique du Congo. Direction générale ya immigration balobi bazali ko continuer ko kanga bato nyonso oyo baza na irrégularité awa na République démocratique du Congo. Donc étranger nyonso soki ozali na mikanda ya malonga te ere yango oyo po soki bazwi yo bakorate yo te okozonge pa na bino. Yo